Bambote bandeko nyonso bolandaka chaîne na bino Mimi Selonga TV. Tozomona na kati ya bafoto na biso papa na biso Aimé Kano azali koleka na mbunzu ezali ya kovimba kote ya lisu. Donc soit disant ndeko na biso azaki agressé na Paris epai ya bandeko na biso ba Algérien, donc ba tir e banani ba oto benga bandibu kwa. Donc eza pasi eza mawa frère na biso epesi pasi alobi ye alimbisi na ye moto asali ye boyeme polisi pe babengaki polisi ekutamaki esika wana ezwi dossier ya ndeko na biso Algérien. Ba Algérien pona nini bosalaka boye, soit disant boza ba africain pona nini kosala ndeko boye. Epesi pasi vraiment pe mawa ndeko na biso papa Aimé Kano kaka ndenge tozoloba tozomona na bilili epesi pasi bamemie na ambulance bake ko traiter na hôpital. Donc ye moko mutu a publier eloko oyo biso pe etake bapandi sango topandi kaka sango pona mokili eyeba bato bamona po aza musicien na biso oyo asepelisaka biso na baloyembo kitoko. En tout cas nzambe alola akumama apambola ye ndenge alimbisi boye nde bana na nzambe bakoki kozala moto asali yo mabe yo limbisi mais conséquence nde te ya garçon wana parce que police ndenge ememi ye afuta vraiment frère na biso. Il faut afuta po na nini kobeta boye moto koye kobeta moninga na ote bon dimanche bandeko nyonso. Merci beaucoup.